Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Bana ya Kisasa, bana ya partout dans le monde. Oye zabongo yemoko assassin ya comédie congolaise. Mama Mbalo Somboren d'Angleterre, Queen Mother Kikoso na mona nyoso. Na limina teya na bana nanga ya basi. Ba jeune fille ya basi oyo bazai koloba o lero izai kilelo. Bana baso bazai na libala oyo babala nisika oyo babali bango mpe kala oyo azaka kobeno oyo atangami ata mwasi ya libala. Soko moni mubali na yo ya ndako. Azo kabela yo mbongo te aja maboko makasi. Oyo babengi na français aja boxer. Ke eroko na ngina pese pai na yo. Yiba ye. Yiba. Bana ko yiba ka ye mbongo. Poso kwa tuni yo. Mbongo na ngeza yaki awa. Yo ifo zongi sere robi. Soko nga na sengi yo pesa kate. Bongo mbongo ba yibi ye. Ewuti hi wapi. Era kwa ngina roba na yo kaka yiba. Soko yoki sango ya mobali na yo koyoka kuna na bada panjaki ya meraki na baoyo na basi mosusu nani epai na yo apesa ka yote yiba ye. Soko yibi ete yo moko ne muntu kokoma nkoko kokoma chobo na yo te tosali libino boutique na kati ya auberge. Mama Bijou alobi asali boutique na ye na kati ya auberge. Okoki kozala na posa ya komela vin okozwa vin na kati. Obosalaki mwa dodora na yo na poto okomona dodora na yo na kati ya auberge na biso. Mama Bijou alobi obosanaki kado kobanga na yo te. Mama Bijou azweli bino solution na kati ya auberge na biso oyo eza na matonge na Irebu A37. Botala ba ombia, botala ba savon ya ombia ya mbuma, ya ombia ya mai. Botala Mama Bijou atie ba maquillage na tie ba anti-age. Mama Bijou alobi kobongisa loposo eza place mosusu te kaka na matonge na Irebu A37. Olingi osombela mutu mwa montre ya kopesa mutu kado okozwa na kati ya auberge na biso na boutique na biso oyo eza na matonge na Irebu A37. Mama Bijou alobi biso nde makambo tala toza na ba maquillage, toza na ba dentifrice, okoki kobosa na dentifrice na poto okozwa epa na biso. Biso tozali na ba papier mouchoir oyo ya original euti en direct na Allemagne. Botala toza même na ba bande hygiénique. Mama Bijou alobi boutique na biso nde makambo. Boutique na biso eza na matonge na Irebu A37. Okoki kobosa na yo chargeur na yo na poto kobanga na yo te. Mama Bijou atie tina ba chargeur pona ko charger téléphone. Mama Bijou akanisi bino na nyonso. Toza na ba coton-tige, toza na nyonso na nyonso. Okoki kobosa na eloko na poto kobanga te. Kaka place okolala place okosomba biloko. Epa na biso tote kaka pirate te. Botala biloko na biso ndenge eza kitoko. Oza na posa kosala mutu kado yo oza na yo na poto. Contactez Mama Bijou na numéro wana. Sika eye na kati ya matonge. Auberge na biso ezali wana pona ba séjour na bino. Botala ndenge Mama Bijou abongiseli bino place ya kitoko ya kolia. Place na biso ya détente toza na malewa oyo tolambaka kitoko na kati. Mama Nadine azozela bino. Botala tokoti na appartement numéro 5 oyo Mama Bijou alobaka chambre ya pamba. Chambre ya pamba na biso toza na douche, debout ya propre, toza na lit à 2 personnes, toza na climatiseur. Tokoti na appartement numéro 3 oyo pe lisusu ezali kaka chambre ya pamba. Na kati ya appartement numéro 3 eza na TV, eza na frigo, eza climatisé, eza vraiment propre makasi. Botala toilette nango. Appartement numéro 5 oyo tokotaki liboso bomoni siko tokoti na kati ya salon oyo tobenga yango appartement numéro 6. Appartement numéro 6 oyo ekomaka 2 chambres na appartement numéro 5. Botala cuisine na biso ndenge eza kitoko. Toza na ba chambre salon cuisine, toza na chambre salon cuisine, toza na 2 chambres salon cuisine, toza pe na ba chambre simple. Botala place tobongisi pona koya kosala mwa repo bapa ya koya kovanda. Botala appartement na biso ndenge eza kitoko. Appartement numéro 1 oyo tokoti na kati ezali appartement moko, donc eza na rez-de-chaussée, eza na $40 par jour. Soko koya ko rumela Mama Bijou alobi
kobanga te mama bijou asololaka na ye kitoko botala appartement na biso ndenge eza kitoko botali toza na salle à manger botali bakiti na biso ndenge ezali propre botali cuisine na biso ndenge eza kitoko ndako na biso eza kitoko sécurité eza assurée mama bijou alobi benga ngai okozala jamais d'ici botala ndenge mama bijou abongiseli bino appartement na biso mama bijou alobi mbangu de pe malembe tokokoma botala mosala na biso ndenge ezotambola kitoko mama bijou alobi toza na problème ya maite toza na problème ya courant te toza na départ unique toza na groupe tema na yo appartement na biso tobandi à partir ya $15 seulement ozwi chambre na yo ya kolala ya bien soki mpe okoya kowumela koleka ba 3 mois chambre wana ya $15 tozorango kaka na $10 balobi ya boye bozwi wapi soki kaka epa na biso na matonge na irebu a 37 te mama bijou alobi solution eza epa na biso